Ndeko balandi émission na biso mbote na biso lelo toza awa na Kimbangu précisément na quartier 33 wapi sika toyo kokundolela bino lisolo lelo tozokanisa papa na biso Mbati Simon atika biso wana na pesi mbote epa ya mama Monique Bushiri na papa Benoît Bushiri tozoloba lisolo nini ndenge nini bokoyeba libale lekaka ndenge nini pa baluba pa ba Congo pa ba Swahili pa ba Songe kasi faut peto yeba soki moto awei soki au perdre tata au perdre mama au perdre nokoto koko papa kuluta kufi sima liwana yeba sala ka ndenge nini balobi peuple sans culture aza peuple moko sans mémoire toza lelo na culture Congo wana toke na Congo central wapi sika tokomona banyanga batandu bazalaka kasi tobeta na bango lisolo elekaka ndenge nini soki papa kufi to soki noko akufi to soki koko akufi papa Mbati Simon depuis atika biso 5 ans yango ekoki yango lelo bomona cérémonie ndenge nini coutumièrement basalaka na ndenge bokoko basalaka ndenge nini soki ya biso papa akufi to ya biso noko akufi tozokanisa papa na biso Mbati Simon lelo eza premier jour bokomona awa babenga sango akoya asali libondeli sima na ndenge pe ya bokoko banoko balobi basali kinzonzi kolongwa awa tokokenda na cimetière esika wapi ekuke ya papa Simon Mbati ya suka ezali bongo bomona pe ndenge nini basalaka ndenge nini bokoko elekaka ndenge nini coutume elekaka totosa respectons nos us et coutumes ekozala mabe mingi te eza malamu mingi pamba te toyeba ndenge nini bakoko bazali kotambola po babala mwana il faut batosa coutume so pe mutawei batosi pe coutume est-ce que eza mabe wana na pesi mbote na libota mubimba bana nyonso ya papa Simon Mbati bakoko na ye partout à travers le monde bokosepela na vidéo oyo elongo na koko de matozo sela bino tolandi reportage ya lelo Papa Simon akomona esika azali akomona lulengi azali kuna na likolo tukulika te opesa esika kitoko penza esika akosepela elongo na basantu biso mpe tolingi tomona mwana moko na moko tolingi tomona promese ya yo mokoli toyaki akodi tomona bapromese na ekokisama yango nzambe kita sikawa toyembeli yo ozali awa kombo na yo Emmanuel Dieu parmi nous nzambe azali kati ya biso kombo yango mipesi kombo yango euti na likolo kita awa omimonisa na libota ya biso eza libota opona lokola libota ya Yuda lokola libota ya Ruben biso nde olingisi tobota Kristo tobota boboto okati ya libota ya biso yango na telemi awa na kombo na ye mokonzi tanda loboko na ndako ye ekomela biso ndako ya sika ndako ya Beteleheme yo soki otongi ndako te mokonzi biso batongi ndako te kosala ya pamba ata tosali mosala mokonzi tokoka kotonga ndako ye te papa Simon Mbati asalaki mosala ye alonaki yo nde okolisaka ya kokolisa lisusu ndako ye tongango likolo ya libanga ata mipepe ya liwa ya malade elonga yango te bongo mwana moko na moko esika afandi mokonzi tonga ye tonga misala na ye tonga ndako ya ye tonga baproje ya ye ote nzambe yo olingaka ya yo kokisama kokisa oyo ya yo po te ozwa lokumu po biso bana mpe tosepela biso baelibota mpe tosepela ya mikakatano ya bitumba mokonzi te libota na biso na kati ya masuwa likolo ya mai ezinda mokolo moko te bongo oza nzambe ya multiplication
multiplie mabongi na yo na moke moko tozala yango na moke moke tolonga ka moko na mokolo toza nzambe multiplication ya mabe bwaka ya malamu multiplie bote olingi olobaka ngo na sango ya yo na elobali ya yo les gestes grandira comme un palmier bato bosemba bokola lokola nzete ya mbila biso pesili tokolaka na mabongi na yo na baproje na yo bote ozala tala moko na moko mokonzi bana na yo penisa misala solo mokonzi tozongeli yango soki otongeli biso libota te otongi ndako te biso tokosalaka mosala ya pamba yango benisa mwinda moimo ngengele awa mpona kobengela bakonzi banso bamolili bakoyaka na mayele mabe na mwe mpe na babutu bazonga simba bakende mosika monguna akoka na biso te lipepe maladi matika yo bongo yo nzambe esika nyonso ovandaka kimi ezalaka boyokani ezalaka longa baelibota benda bango na makanisi bazala bomoko mpenza tala otongano ndako te kasi olula bakofanda ndako aba epai ya pierre okendaka okenda kotala pierre mokonzi bokilo na ye azalaki na fièvre makasi alaki na etoko otelemisa ye yango mpe yaka watelemisa moko na moko fièvre ekangi biso mpenza ya bolembo fièvre ekangi biso ya crise toza na etoko totelemaka susu te tokomi lokola banyoka mpe tozoko ngulunguluma zokati toza bato feli mpe telema telemisa misala telemisa bomoi bazwa bomoi bwasika na ye awa pamba te maboko na tandi na ndako ye ngango nde makobongelaka olipa na ville na misa esante obongolaka nzoto mpe makelama yo bongola ndako ye koma mpenza ndako ya nzoto ya yo yo nde obongisaki ndako ya beteleheme ezalaki ndako ya banyama ya bibwele ya mpata ata elielo ya mpata obongisaki yango ekomaki berso mpenza oyo obotama ndako alipa bongisa mokonzi soki maboko na biso eza mikuse pesa oyo ya yo ekoma esika mpenza esengeli ekoma po te tozwa tobongisa libote efanda na kati ya masuwa mayo na beteleheme mayo mpe monzoto moye manoele mongenge awa monzoto mpe mobendaki bango monzoto bayekutaki mosika bayaki na wolo mpaka malasi mpe mire baya kobonzela yo biso mpe tobenda oyo ya mosika baproje ya mosika olaka na mwana moko na moko ata eza mosika eyela biso na kati ya libota po nzambe toye awa po tosepela po tozwa ata tobebisaki tokendaki na lombango tozalaki makambo ya ndenge na biso yango toza kosibili bakonsekanse kasi ngonga ebelemi mokonzi 5e année ya papa simo atika biso ya noko ya koko ya biso yango ni libaku tozongi epai ya yo lokola bana babungamaka bakenda mosika toye kaka mokonzi yo nde obengi biso obiangi biso ndenge obengaki kayen yaka yo oboma yaka obianga adamu ozali wapi eve ozali wapi lelo 5e année nde obengi mwana moko na moko na nzela papa simo obengi biso bokenda wapi tozonga toyokana tola bomoko likambo tosali awa yango lulaka tosanganaka te tokipanaka te mbala mingi tokendeki yango tobimi libanda ya jardin ya papa simo atikala biso nzokandi fo tozonga awa mokonzi yango benisa yo lula kofanda ndako ya bato omikomisa moto olingaki oya kofanda kati ya biso tala okenda kofanda ndako ya marte na marie lolulaka ndako ya marie awa banda koyamba yo ye na marte marie na marte na bomoko wana yokomaki kutu lazare akufaka lokola azalaki ya libota kasi osekusa ye koma mpe moninga libota liye mokonzi tikala libela ndako ye lolenge bamodisiple bayebisaki yo koleka susu te fanda na biso bongo osekusa bolazare na biso sekusa nyonso ekundama oyo tokunda biso moko oyo tolembisa bokompo biso moko tomikunda awa tokunda mabongi oyo nzambe olona na kati ya moko na moko mabongi yango ekokola lokola biso tokolimbisaka baninga salisa biso tondima masengenya te tosengi yo délivre nous du mal seigneur bikisa biso mabe mayela biso te biso biluki makambo toza kovivre baconséquence ya lisumu mbala mingi toza kovivre bambeba mpo toyokamelaki yo te lelo mokonzi limbisa biso
mokonzi azali na yo alemisi yo na ngozala biso alemisi mpe Yesu mwana na yo Sainte Maria mama wa Nzambe sambela mpo na biso basumbi sikoyo mpo ntango ya biso sika pesa esika kitoko tomona ye tomonaka ye na bilembo ya kimia ya bozwi aza na badosie ayebi ndako ayebi nyonso ayebi badosie eza mpa na ye mokonzi benisa esika azali toza na eloko ya kotendela ye te kaka losambo ye ebuta epai ya lokola mpaka malasi asepela mpe azongisele biso mpe oyo ekoki na biso pai libota yoka losambo benisa ndako ye benisa oyoki losambo ya mama oyo yo obunganaka na mboka ya Jerusalem kasi ende aya koluka yo biso mpe ato tobungami tozongaka na makanisi kitoko na kati ya libota ata toke mosika singa libota ekobendana kasi so mosika ekatanaka te yango benisa tala mai mangoyo elembo ya bomoi na biso kokurisa osenga biso mai tokuse masanga bololo mpo tokoma bolole na kati ya libota tozokoka so te kopesa yo masana revime mai kitoko topesaka yo kaka ya bololo lelo mokonzi kita na mai ya bomoi na biso yango tolegili mai po bobenisi otiango ya bobenisi mpe na kati ya mai makoma mai masimbi makambo manzambe malongola maladi makimisa bazabu na bakasi koyo nzambe ndako lopango esika nyonso bakonyakela mai mezanga makambo mabe yiba bunguna te mopepe mabe te maladi awa te mabako masi mazabu malongwa mpe soko malikambo ze konyokola bafandi awa elongo esika nobonakeli mai mango okombo esantu bana bayo bazwa ezalilela mbonguna te mai tokonyakela na ndako ye makomela bango mpe besika bakofandaka na misala malanda bango lokola mai mampila makete kopetola melongola mbindo mai ye tobenisi malala mpenza mai mauti na mopandi mai kopetola bango mai ya batisimo basiko elongo na yo makonzi tala mungu amoye elembo mpe ya bokenzo yo nzambe lobi oyebisi biso yo kristo lobi ozali mungu wa mwanse polingisi biso tozala mpe bababa mungu wa mwanse kasi bokenzo bosili biso na kati ya libota yo loba soki bokenzo bosili na mungu ate ozongisa bo bwanini bakoniataniata bango mbala mingi bakomi koniataniata biso tokomi koniatananiatana yango ozongisa bokenzo elembo ya mungu ande bomoi ya moko na moko tanda loboko makonzi belisa mungu amoye mokoma mungu abonzambe bwayo bisikaniso bakotango na mai na bilei mokonzi bonzambe bwayo bomonana mungu amokobombaka mungu amokopolisaka te mungu amokozipaka bapota mungu amokopesaka bokonzo mungu amokolongolaka sali te tika te nyonso ya mabe elongwa na kati ya libota na nzela mungu amoye yango mokonzi kita na mai esika na nzela mungu tulingo kitaki na mai ya Yordani esika yone mbati bana kubatisa na mai ya pamba yo yaki na mweli mosantu tikate mungu amoye mokite li mosantu kita kota na mai santi samango kota na mai mokonzi kita na mai zongisa bokenzo na kati ya libota la biso zongisa guya bomoi guya esengo guya papa Simon oyo alingaki biso guwana yebenda papa Simon na kati ya libota pene misalamu ya biso awa yingila mbulungu ya basantu ayila biso bokenzo kitoko na kati ya libota mai na mungu amakosanga na sika ya mokonzi osantisa mango okomisa mango epai nyonso ekonyakela mai solo ya zabulo mipepe mabe elongwa sima milima bekima mpe bobote bozongela bana bana bokasi bayo nzambe yokela biso mawa benisa mungu amoye Hallelujah. Hallelujah. Iti sangu ya nayo esiko yo solo
Mapoko na ngapi natandi na moko kamba iluningo kamba ke bana Israel abazo kende simetire bako kende mokonzi kamba bango nzela mema bango na nzela motuka mema bango na nzela ya shofa na bareze la bango zala na bango kende ko zela bango bisikanisha ko kende mokonzi awa papa mbati tubiangi ya kotala bispe batika biso bazali longo na biso mokonzi tika pesika bako kende yo Kristo zala na bango kamba bango basangana elongo na bango maso bakosala masalama na kombo na yo pe pona lukumu na yo benisa bandako esika nyonso bauti benisa bana bakoko nzambe maboko matika na libela awa benatani bango bakumelanga vino na lipa ya mokona mokona kobonda na miso esante awa bongolaka yango mokonzi bongolaka bango mokona mokolo pe losambo na nga bonganga nzambe mokona mokolo ekwelaka bango esopela bango grâce ya mbula mapambo bisika bazali 2020 elongo na papa Simon basepela 2020 elongo na libota mobimba moko na moko basepela awo petoli bango mokonzi tika te liloba ya yo mokona mokolo bakoyoka na bandako ya nzambe ebongola mitema na bango mbala mingi tokolukaka sécurité ya biso sécurité kaka sécurité nzoka nde baforce sécurité toboyaka kozonga na kati ya mitema toboyaka kobongola mitema po te totonga libota yango nzambe lelo kitela bango sikawa omilakisa baluka bamona sikawa tanda loboko ya bango bakoki na bango te eza mikuse pesa bango nzete ya Moïse pesa bango libanga penza ya David po te bakende liboso pe mutu na mutu esika kotombwama libota pe litombwama bongo tokoma bana ya Noé na kati ya masuwa biso banso masuwa ba multiplication na mokeme ko tozwaka zwa lokomo na mamambe na manene osali lelo poko bakosala lelo lobi pe bileko biso seko amen batata ya mwana mosantu. Bonjour mes amis. Je voulais avoir vos impressions par rapport à cette cérémonie liée à l'anniversaire de la mort de Papa Mbati. Je suis très heureux de prier avec la famille. La plus grande joie, c'est de les voir d'abord réunis comme ça en famille. Parce que nous sommes tous appelés à être un. Quand on parle de la famille, c'est vraiment une collégialité. Le premier pas que je posais ici, c'était vraiment un pas de joie, parce que j'ai vu toute la famille réunie. Et c'est la plus grande impression. Je priais, Dieu écoute la prière de l'Assemblée. C'est l'église, hein? C'est l'église en miniature. Et à l'occasion de 5e année de la mort de Papa Simon, qui est entre guillemets le bâtisseur, c'est vraiment un temps révélateur. Il est parti, mais il est toujours avec nous. Et nous le croyons qu'il est dans le collège des saints, qu'il est intéressé pour la famille. Qu'est-ce qu'il veut dire à ses enfants
tous les enfants, toute la famille, tout celui qui n'est pas ici parfois, ceux qui sont en Europe et à l'Occident. Oui, c'est ça. Je crois que dans ma mission, je l'ai dit. C'est ce que j'ai adressé à tout un chacun, des enfants et des nièces, ce n'est pas des enfants qu'il a laissés. C'est être en communication. Aujourd'hui, le monde a atteint un niveau tel qu'il est devenu un village. Hein. Tous les outils sont là. Dieu nous a donné les outils, les Internet, les CC. Donc nous sommes en droit d'être en communication parce que quand on est en commun, les choses marcheraient. Les souvenirs que Papa Mbati nous a laissés doivent être mis en valeur chaque jour. C'est ça notre plus grande joie. Personne ne peut réussir seul. On réussit toujours en groupe, on réussit toujours en collégialité. Alors c'est ça, je leur ai demandé d'être de cœur avec ceux qui sont ailleurs, et de les ramener en esprit chaque fois qu'ils sont là et qu'ils soient un. C'est ça mon plus grand souhait. Parce que Papa Mbaki nous a laissés, mais son nom doit toujours nous réunir. Ses souvenirs doivent toujours nous réunir. C'est ça les messages que je leur ai adressés. Merci beaucoup. C'est M. l'abbé. M. l'abbé Étienne, je suis à la paroisse Sainte-Famille, hein, en Gilles. Je venais d'être ici à Saint-Jean-Baptiste de Boumou. J'ai fait 5 ans. Maintenant, j'ai été envoyé à Sainte-Famille. Merci beaucoup, M. l'abbé. Merci, c'est moi qui vous remercie d'ailleurs. Okay. Maman, c'est mon mes par rapport à 5 ans, Papa Simon Mbati. Sengo nangezali na sepeli makasi ndenge tozakende kotala papa na ngai nde tokende na kombo na Yesu tozonga pe na kombo na Yesu naza na sengo makasi mpona papa na ngai nakende kotala papa na ngai nde na Kikongo nde sepele mudambula tata Mbati tozakwenda tala papa Mbati nava na place kandi kazingilanga sabu kazibule nzila kavane bana pe chance était malade te ba fièvre te kimia yakala muna bana dambule bana kimia nkatu bana nzonza yenzonza muno nzonza mina kinamyo yangalalangako bana bafiti bawisana dambule bana ngudi mosi sedi mosi bana kabalendi sakabwa nangako bana kabalendi sakalange miango myampila ina ko miango mina muno kinamyo zona ngako muno ngudi mposti bantula muna tranquille ya sepilanga kasi nzonza na nzonza sabwa kibeni dinatoma kumpana kiadi dinabonge tata dinatoma pundiongise diambu dio muna bana nguisa ni yambo tenkatu feti kaka nzonza feti nzonza kinazanga kobo mpebe zina kwezina tukanga tata nzambi wampane dibuta diame ale wawu nani fiti kota muna dibuta diame dinabo ndwena una kota nga muna dibuta diame ambote yale mbokunza yabo inze yeyandi mono kizeko dambule bana bamekabeka le kadilange mpila inako tata uzifwa ebana nguisani yambote nkatu mambu ye mambu koso bo muntu kyakala muntu akache kyakala ku familia kyakala ku familia ya sediao ndwana una salange mvuta mamina mbote boyandi kadilanga mumunga ko kabo mumunga kadilanga mona mawonso bena tulanga muna dibota diame pasimoni yale mbobake benefice muna dibota diame kabalendi salunga ko kyakala bo muntu akache kabalunga ko kyakala kunima mono ngudi kabalendi salunga ko kyakala kunima ase kabalendi salunga ko dibota diame difitikala nguisani tata nzambi wampane edibuta diame kena zobako ale wabatu babanza ale baba fitikuza kunkote ensoki muna dibota diame kabalendi bosalanda diambo ko bana bafite kale nguisani wana diambo na papa Simo mobali nanga ya bala kangai na pi abali ngana pi nanga na ndenge alongola ngana na mboka nanga na ye awa na kisasa mvwele na kote na mata nzela ba Kongo nzela ba Kongo yangonde ye mutu ayaki ko komoni sangai kisasa oyo kisasa minda pelele yangonde nde ngana yebeli kisasa oyo dikolo papa Mbati Simo mamoniki wezande mamoniki mwana na ngai mwana mbote mamoniki mbote na yo na nyonso oyo sa ko sala
na muni kutongana kolobati antuka ndengi na sepeli tika nzambe apambula yo ozwa ya mingi pampe osalisa kaka dibota nyonso te mama Monique zala kaka mutu atia yo songi te kende kaka liboso kozonga simate be papa Musiru yepe kozonga simate kende liboso mutu kwa kochela yo songi te ta kutu kosala boete kende liboso osunga dibota nyonso ndegi to bale libiso to lobaka na monoko mboka mfinda bosoleleyo yako neti yo papa Musiru lokola okota na dibota oyo okota dibela ti kuna na liwana biso nzambi kwa toza batwa amipaya toyaki mipaya na mukilo yango papa Musiru kolemba te koyoka biyoka yoka ya batu te kwa mukilo yo balinga ka mutu abonga te toujours bango basekaka wana nde basepeli. Merci mama. Toke siko cimetière. Toza ko kende siko cimetière papa. Kusala ni? Kusala ni cimetière. Na cimetière. Toke ndo kotala cimetière ya mubale nanga. Merci maman. Voilà, wana bochoka mama Vef, mama uti ko expliquer ndeni makambo ezali. Sima ya libondeli ya sango tozo kenda siko na cimetière wapi esika corps ya papa Mbati Simon ezaki enterré tozaki wana baleliki lelo 5 ans après toza so wana na baki to bondeli mo ekutimi to bosana te toza bona kokodema to saluer mama Monique Bouchiri na papa Bouchiri na Suisse bolanda biso tokoba biso na biso. Bon, awa ezali kama ukama te, ezali kama koko batika. Tozali sikoyo na cimetière Mbenseke Futi. Esika nzoto ya papa na biso, ya noko na biso, ya yaya na biso, ya ndeko na biso, ya koko na biso ezali. Biso bana nzambe to bandaka miluni nyonso na lusambo. Yamba to banda to kosambela. Yesu azali awa, Yesu azali awa. Yesu azali awa na biso. Yesu azali awa, Yesu azali awa. Yesu azali awa na biso. Bazali se kosambela katango nyonso po ete yo ozala mulobeli wa bango wa biso nyonso pa na yo. Biso pe famille tokanisa katango nyonso. Yangwana toye awa biso bana na yo o nyonso yebi bazali awa na kisasa no baza na mikili ya poto
bazali kosenga ete olobela bango osala ete yo awa koma musantu kimia ezala na ndako osala ete awa yo koma musantu bolingo ya solo ezala na kati ya bana bango na bango na bankoko lolo na famille po ete mapamboli eya ezala erenie na kati ya libota wana. Tata Nzambe tolbani susu nini nyonso yo yebi makamuni to bana kiki yango banda lobby tozaki na ndaku bapamboli ndaku babenir basali ba cérémonie spirituelle. Papa Simon yo ozali musantu toyebi ke ozalaki na yo wana omonaki nyonso salisa biso salisa bana mama Monica azana mikili ya poto sala ete situation na ye ebonga azwa mukanda abana kosala lukola batu nyonso a gagné vie tala soki yete nde pasi soki nde yete libota pasi po azana mposa makasi aya kotala esika nzoto na yo ezali kopema tozana elikete yo awokoma musantu makambo wana nyonso tu ni yaki batata bazonsiri ni bakutu bazonsiri ni bisinsi ni bankaka bayende ntuka ntama bo bazebi ngeki bene kabeto akuta vutu kuba tangu munaga bika bino baba nsoni laba nzonsolo za beto kuna kumu mazulu mulwena bino ika kweno bisinkembo kembo na nkembo bika ete beto mpe kwa kutaba munkembo na nkembo lutusari seno talanzo talabala tala mukento tala bala bankasi tala batekolo tala baba nsoni bika zola kwa tata Nzambi kwa baneto beto babonsono kwa bamunzoyo bika luzolo lange tata Nzambi lwa Monica mubeto bisiri kanda na bisi na bala bankasi na batekolo bika tata Nzambi katusarisa bika tata Nzambi kabaneto ngeye wa bamunsi mutata Simon nge wa banzonsi nge wa ba nzodi abantu ni dina lumbuki wa kunzwa kuke na zenzele na bantu nge wa banzodi abantu ni dina tata bika mamonsono matulombele na matulembolo lomba menati mama bote menati mafoni diati sa kanda mafoni diati sa bala mafoni diati sa bateko mafoni diati sa nzo misana yaki kulu andi kisinsa andi mutoto mpolo ngeye ni waweri zola nguba weri tomo diaka na nkaba beto bala beto bisirikanda tata anki diaka tafutu zonsa mama nsoni mazebi ngeki bene diambra futu teraka pele bala ben bakutula tati gatata ni gamwana gatata ni gamwana ben bakutula tati gamwana ni gatata gamwana ni gatata talabala bika zola kwa kala mubala bika lusaku mlaba mubala bika ki yengi kya ngolo kya tata Nzambi kya nsisi kya yala mubawu ibitu babonsono bika tata Nzambi watu kebe tata Simon bakutu basisa bon kulu andi kisisa gandi
mutoto mpolo mama nso mama tani salamo nzambi wa salamo nzambi wa sala kikulu kikisinsi nzambi wa sala mama nsoni nde watati bya kulu bina munza bya kudya sarileno bika zola kwa kidika kwa bamubala bika lusa kumula bamubao bika watala bika bakebe ngeweke mbasi ngeweka mozulu ngeni tata tata kayambula ka bala ko tata kateke ka bala manima ko bala bakuzololo bala bena mungeye bika banawo tata nzambi katu sari sabe tu sire munsi beto mpempo kwa tata nzambi kasala bakutu bawo tinzambi walamba yaka tongo ni beto bantu baneto sari sabala ni yaki mama Monique msatu ngolo kina ye nandi kisa kwa katalaga uringeye musarisa mama nsoni maka sala na yaki mama nsoni maka zolo mu famille mungeye mubala mubampangi munguri ni yaki tata nge bonso tuteri weke mbasi baneto tulunda tuzonse la kutata nzambi tabaka takota munzo baka ngati beto mpe ba tababantu bala kiyengi tumilomba kubala momambi moma babe salaka mayo kange nyamba butoke mumvu wa mona bika mitema myau myasukulwa myasukuka mumvu laziza ne dukumuka munsi yayi baba bantu bamona ne balwana lingala bakoma bikela mwasika noel zaliko ya to bongo la mitema bona ni zaliko ya mbula sike zaliko ya tikaite to koma bikela mpe sika tata tuzebiti gawena tuzebiti kunzoko wuri mama nsoni matane sala wane tala kwaku wane yene kwaku mudamu ngeye waikambasi tutondele falo longola babilo ko longola nan bilo chato si sana ni ceremony ansama longola nan busana ngeye kumanyanga watuka samba weri tomonwa tibu abaki mugi salga ki chauffeur ti kuna nzo samba ya wendi zolo man samba fyaku bongile meso mwene bika wasarila tata nzambi baneto kasura kumpe diadi yoni mwakashi fyako mwakasu fyako mwakasu fyako kumbu tatu koku uri baneto tusisandi baneto tulunda
Tata Simon bonso tuteri mansamba fya kufyofu makasu fya kufyofu malungu bala kumbe yeni na mwanka bako bonso buteri dila kubula kumanyanga kukimbamba ngemusikimbamba village akuta kukimbamba ikole tutani na tuzonsila kwange tukiheni ngewaika mbasi kutata nzambi kokuliliko beno ni nsai na nsai kesi na kesi mayangi na mayangi ikona mikunga mansamba fya kubongele meso mweni mansamba fya kubongele meso mweni mansamba fya kufya lu katika fya minjeke zibula bana nzila bana basala batota bakota kunzobaka basarisa bampangi basarisa kanda basarisa bila batekro na bilesu beto munge yeturi butusiri babu sere mutabarikini mazono yani tata mate lumbuki babu taniende kunzo kompe bota sambila botagana bana malongi tuzebiti ngeye koweke deja ukotriza mitima myawu botane zonsabo ngeni mukutu ngeni yaya ngeni ngwankasi ngeni mfumu ngeye ni tata ni nkaka mpe babu butusiri bu betu ni mwefutuka nipo na yeko nana ngwa bimali banda na yo pe a réussisa na monita azate Yesu ba onyoso baswamaki na nyoka batalaki pota na bango te momobiku ezalaki se moko ya kotala nyoka motako we lolenge moko na likambo na ngai natala likambo na nga te o natalisi kuna Golgota epai lobiku ekouta Yesu we yaya kotali kamwango yaya kotela ngayo tango masange sila bango basosola motuya na yo babandaki feti na bango bataki yo pembeni ye tango kota likambango masanga kitoko ewuti wapi ye ezalaki maloba na bango basosola motuya na yo Yesu we yaya kota likambango yaya kotela ngayo Bande ko